moboti ya mobali bébé Rachel nzoka ayebi te nani akobenga papa nani akoloba papa. Bébé Rachel ayebi kaka koloba papa eza ndenge moko koloba lipa biskuit. Bébé Rachel, bébé star sans papa. Yango wana Grace Mbisi la baronne asambwisi yo kosambwisa château esambwe d'avance. Ozalaka na château te, ozalaka nde na ndako ase bato mosusu na likolo na yo. Oza na piscine te, oza na dingi. Soki obangaka kokotisa mwana zanga papa na kati ya dingi te, ezali mpo oyebi famille ya papa eza te mpo egangela yo soki likambo. Papa mpe aza te soki likambo. Yo moko papa, yo moko mama. Rachel bébé star azanga papa. Karine Mokonzi mama YouTube apesi yo kunki na yo. Yo lukaki makambo, oyaki oluka makambo pe ozwi yango. Ngai papa Robo natiki yo. Yeya mokili yango eza penza elengi. Mbote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko soki na kopesa mbote na elengi boye na esengo pamba te la baronne abeti Grace Mbisi eloko oyo Grace Mbisi alukaki. Lokola Grace Mbisi akotisaki na Gloria Olangi, alors la baronne abamiki bango mibale, asasi bango kosasa pendant kaka 1 minute na 25 secondes. Bandeko Grace Mbisi azali awa inutile na benga ye aya koyoka. La baronne aza kolobela sujet eza na chez Mokonzi, akotaki live, akoti direct, aye alatela biso robe ya base mokumba, akangi pe soutien te ndenge bato balingaki azalaka. Nzoka azalaka ne pe bongo na sende na yebite. Alors la baronne na courage aza nango lelo alobi Grace Mbisi soki bana na bino balobela bango te ndenge bazolobela oyo ya ye etanke nanu babotami te. Donc Grace Mbisi elingi koloba boye, yo Grace Mbisi yeba bisika ozali yo na Gloria Olangi, bana na bino bazanga bapapa. Lokola bazanga bapapa, yango wana bana na bino balobela bango te.
me yo mwana na nabotami te mokili mobimba ezolobela yo okamati odeplace boyokani na kelika tenda bovandi bolambi fufu bolambi biloko bolie mpo na kaka bolobela bebe oyo nanu kutu baye te kaka ekographie epesi yo liboma me Karine Mokonzi alobi komitungisa te ezali kaka mpo bana ya bino bazanga bapapa surtout alobi mpenza na yo azwi Gloria Olangi bani ya molenge abakisi ye kaka matabisi atie ye matabisi na babana oyo bazanga bapapa soki nga na koloba boye nazali na esengo pamba te réponse ya la baronne epezaka ke émission oyo ngai nasalelaki yo Grace Mbisi kelika tenda omemisi Grace Mbisi ngambo ou bien Grace Mbisi amemi ngambo ye moko. Alors Grace Mbisi kende na chez Mokonzi oyoka yo moko po modèle alobeli yo soki nga nalobi yango okoya koloba soki voiture na yo etuti nzete okoloba mpo ngai motu nalobaki me kende kuna oyoka yango naza si likambo mabe koyela yo te me okosala nyonso oyebisa biso papa ya mwana mpe okende kotya fleur bisika bakunda ye mpo biso papa ya mwana toyebi ye wana oswanisa ye soki mpe mbeli wana batya ye likolo koswana na yo nayebi te molimo na ye epema na kimia. Grace Mbisi la sexy en tout cas ndenge ezali boye la baronne asasi yo kosasa Gloria Olangi yo mpe mwana oya yo trésoria soki balobelaka ye te yo moko kaka moto olobaka na babiso totyaka mwa parti ezali nde mpo ye azali na papa ya ndambu lipa ndambu batya manteka nga te munalobi yango ezali ye moko mama YouTube aza kolobela yango na kati ya ndako na ye avanda kote kuna mbika babiloko ebele etikalaki na feti azozela kwanga ya pembe oyo ewuti na Afrique du Sud pa bagéali show mpo alia na biloko me ye mwana na ye akolia mbika oyo papa na ye abalelaki mama na ye ntango la baronne akolia eleki mwana mpe na kati ya libumale alobi merci mama merci papa Gloria Olangi yo kolela te oza na papa ya ndambu lipa ndambu batya manteka me Grace Mbisi Grace Poisson Grace azali bébé Rachel nzoka azanga papa bébé Rachel nzoka azanga
tata. Bébé Rachel, nzoka, azanga, poro. Bébé Rachel, nzoka, azanga, mobotia mobali. Bébé Rachel, nzoka, ayebite, nani akobenga papa, nani akoloba papa. Bébé Rachel, ayebi kaka, koloba papa, eza ndenge moko, koloba lipa, biskuit. Bébé Rachel, bébé star, sans papa. Yango wana, Grace Mbisi, la baronne, asambwisi yo, kosambwisa. Château, esambwe, d'avance, ozalaka na château te, ozalaka nde, na ndako ase, bato mosusu na likolo na yo, oza na piscine te, oza na dingi, soko obangaka, kokotisa, mwana zanga papa, na kati ya dingi te, ezali po yebi, famille ya papa eza te, po egangela yo, soki likambo. Papa pe, aza te, soki likambo. Yo moko papa, yo moko mama. Rachel, bébé star, azanga, papa. Karine Mokonzi, mama YouTube, apesi yo, konki na yo. Yo lukaki makambo, oyaki, oluka, makambo, pe, ozwi yango. Ngai papa robo, natiki yo. Yeya, mokili yango, eza penza elengi. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo nazana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo nazana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelenge ya combat, Congolais TV, vraiment, Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP qui a matin, et boss de boss, il y a ni à danger, donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss